Solo la vérité. Yo on vient après son tête. Ba fenta la bango. Te yo moko on vient après son tête. Oko m'avait parmi les 10 grands musiciens. Non, ce qui est arrivé na koma. Na comme menaza onaza na fier déjà na onaza. Mais nga mona batutu bayaka balbaki nga na danger nga na betaka. Do ti unyoso wana bazati. Mususu bazana souci ya mikili. Tchako finga faire na air mope azonga ne pe palabi. Papa bina démarraki bien. Oh, ni wende na fingi le pas de bon casse. Bon mais manga poto ti boyo ebite nga funa démarra kaka bongo. Eza banzala. Yaki sasa ebele ozomona bongo ya miando. Parce que ebiki bagolo soki bafingi koto bagolo baotinda la. Koto pe soki bafingi bato wana pe baotinda mbongo. Yo mo te ba msusu bayaki na journalisme bazo toka makasi. Mote mikolo batie mwa choko. Bamelela moi ba makambo ya ofingo bato bamelela ngo ba champagne za ba leader bafingela meli pe na champagne. Ngana oloba te bazalaka bongo. Esaka neti azomona te bazalaka bongo. Ali bato tupe ba ebi ya lobaka te ya fingaka na ye te. Oh soki kasi bolobi ke no musique yango eza nango eza mpo na France mpo na nini kaya bamise nyonso mpe ya Congo fale moko tabeta R&B fale totika na rumba tobeta yango na Kinshasa kaya mingi te botoko taxe biso ake non fo kobeta ba R&B boando beta yango na beat nini ya koconquérir mondo bozalaki te alors sosi bokuta moto aza na kati ya mondo wana epuis esimbela ye fo bofélicité te nga na mona baofinga mpe na bana eza soni pona ba vie na biso mususu ba exemple ba otikela biso eza ba soni yango moni bana wana ya salite bazozo ba audace wana ya ko manquer est-ce que ko manquer pena mama ya moto otana moto ozolobela na mkolo na yo na âge bolingo manquer sikoyo mama na bango aza rien à voir na makambo ya musique les padres arabien mais le buka la te tu comprends. Botika ko ramener cette colonisation musicale que bato mususu bana droit ya koloba ba mususu bana droit ya koloba te alors mais siko ya bango eza tango bofinga bakomo benga na ba téléphone bokomona ba avocat te tango bino dernièrement mwana mwa uta koloba ga obetanga bana na ya na sali ba émission deuxième photo ya mona photo jaune naloba lisusu te nafanda na travailler momona ba leader mususu bazoleka baolobelelanga ba porte parole ya ba musicien mususu ba mbwa ya ba musicien mususu baleka baolobelela kombo nanga naza ba compte à rendre na personne oyo akoloba makambo ya lingi moi je m'en fous mais ngai vie na nga na lekango na ba défi place obino bo kanisa te nde place nga na bimaka bato loka bato wana fo babangaka via des pliques parce que nakenoka bien tant naza na Kinshasa garçon wana bakisa combien na carrière nanga est-ce que bokanisa pena ye tia fandi wana aingaza na motema ya bien que des pliques aya mikili en tout cas nyonso si esalama mais mikolo babengela nano quadra koraman bapese kitia fanda ayoka avant la première rangée ayoka non parce que baza ba vieux basali biso moi bien na kati ya musique on se comprendre donc ba artiste moi minene ba ça ba G ya ko wele la première classe faut le bolo bande que non na jet na nga na kenda kinga moko ka avion bosangani mopeko bino bongo sa ba G mo bana mike donc ba G wana sko ya bana mike wana ndeko ya pana ngate que son âme repose en paix migolo komika bongo tout bandolo ba jaloux ba makambu tout là banda na koma na sala makambu na mikili na ya mikili mais il y a des gens au ba fanda ba oloba kaka combat de plique parce que lelo faut bato ba sosola ba comprendre que banda ni sko ba jaloux que son âme repose en paix namana ya Robin que son âme repose en paix na kufite na biga que son âme repose en paix jiona nga kota nga dona sina bomie déjà que son âme repose en paix na kota jiona te tu wana faut na ba mission moi ba mission to zwaka ba msupe bazaka ba uti nga pe ba mission na ba zape na ba orchestre ba tebele maintenant na ya na TVT bo pona lo baki un tel ou tel pas na nga un tel ou tel pas na nga j'ai pas le temps mwana mwasi zoka silisi mosala kotaka na dusha sokola
Tango sheria koyana pogwa hakutaka ye soin soin kabelo soin 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 manzaka soin 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 mipende soin 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 nzoto mobimba soin naza ouvert na les padres pe voilà na kati ya dynastie lisusu donc naza ouvert na bavie nyonso parce que nga na respectaka bavie tout pas solo la vérité. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hugues la coiffe Icoté. Hugues la coiffe Icoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoiffeicoté.com. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. nayebisaki bino na kati ya Paris na Aubervilliers awa mobimba mbisi esalamaka kaka na Galaxy Mambo ata ukei suka ozonga na Galaxy Mambo petite histoire ya mbisi na kati ya putu awa c'est la Galaxy Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers oza mobimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson tala nde babimisi yango tande baningeli ya matungulu kitoko yo wapi ekei saveur savonnier Savigne, Bichon aussi, ça m'a moko. Faut na benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes. Soyez le bienvenu dans votre émission Sur la vérité, émission Oyo, Toé la Rabino Vérité en face comme d'habitude. Merci de vous aider dans Nabiso, na Congo, vous à travers Télé Plus, à travers Central Télévision, vous na YouTube, Nabiso, chaîne Nabiso Sur la vérité. Tout ce qui n'a pas de connexion, Oyo non, bah s'abonner, s'abonner à la chaîne YouTube Oyo, Oyo la Rabino Vérité en face comme d'habitude. Merci na bandi tout bah s'abonner na chaîne YouTube Nabiso Oyo Sur la vérité. Tout un bel artiste Nabiso déplique Pomba Nyons. Parmi les grands artistes Yambo Nabiso, parmi les grands compositeurs, les grands chanteurs Yambo Nabiso, Oyo Azana méga concert na Orléans. Le 22, na aussi na bandi tout ya Orléans. Et puis dans la province Zinga Orléans, boya to sipela, boya to savourer méga concert. J'ai précisé mon méga concert na kasi ya Orléans.
déplique Pomba avec naba musicien na yenyo au grand complet na kati ya Orléans biso tout ba parisien to za na Orléans samedi le 22. Donc tu invité bandeko nyonso bazaka na Orléans bandeko tout baza na Paris Orléans na Paris na inere to kutana wana na Orléans pour un méga concert VIP. Donc concert VIP to zo ba rumba nyonso déplique banda maison mère tisiko et puis na biloko sika ako nuancé biso. Donc tout kutana wana vous a souka un événement bien organisé, concert vous a bien organisé parce que producteur azo bitsaé aza producteur o nga na yebi to travailler et puis ba production belé. Donc na assurer bino sécurité na bino vous a assurer et puis bon vous avez vraiment le bienvenu na concert le 22 oya ya moi to za ya Afrique boye belé et on peut artiste aí to le belango to le belé pe actualité mususu to le belé pe makambe belé yo la musique ya beaucoup na biso na artiste déplique Pomba et Nuance. Rendez-vous le 22 Montazanga. Déplique Pomba Nuance, bonjour, bonsoir. Ouais, bonjour Migui. Bonne santé. Ouais, ça va. Évolution studieuse de Gandeni. Ouais, studieuse les gars. Très très bien. Nous avons parmi Babilo Rotoela qui a des gars annoncé une émission. On a qui a précédent. Donc studieuse qui est très très bien. En tout cas, Mambo Lobeza, Ndena Loba Mikolo. Donc ça dit so linga moi sinayo. Mobali petango lingara donc moi si petango linga mobali no mambo ebisaka e première fois te wane koka ete mususu eza donc ba faut baser l'album ba comprendre que maloba ba comprendre maloba mususu eza ki o yebisa mère eza ngai ba titre ba kisami to zaka la ba titre non en tout cas tocha 6 titres ya pamba na boaki ezali belé donc to misalo wa single donc moi boule yaki ne to fanda ipe na staff to kani bon to bimisana no moi 6 titres moko nanu après album et ya kolanda na sima po batuna batala nanu elengi ya des plus qui sont na nenga mikili puis na groupe na yo bon enregistrer na poto c'est la première fois si je me trompe pas enregistrer première fois bah vous assurez biso ni to découvrir na kati ya nouveau maloba ya sika par wana donc na mélodie mélodie en tout cas nyonso aussi salama mais mikolo babengela no quadra koraman ba pese kita fanda ayoga avant la première rangée ayoga non parce que baza ba vieux basali biso moi bien na kati ya musique moi ni musique à Congo on a besoin que en tout cas babengela non le quadra koraman afanda non la première rangée ta la déplique parce que ba son ebelé wa tour to yibi pena kuna babengela ma dilu système ya non afanda babengela nga faire gola ya non afanda babikota animation babengela nga le roi de la forêt ya non afanda mais le roi de la forêt animateur te kota animation naninga stratégie naninga stratégie biso nde makambo na biso yango wana bafanda no babengela mpe papa chéri kota rumba afanda nono wana nafona fandisa bango na wana objectif ezali na album wana ezaka kopesa ya makambo donc elengi en fait ezaka kopesa elengi na bamélomano balinga oluka la bonne musique notamment na oka batutuka nga naza nani intel nga siko na ba fan te nga na loba ba musique c'est-à-dire ba musique baza bato balinga musique c'est-à-dire toza fan ya X wa musique parce que linga musique oza mona bonne musique nga nazaka na bato balingaka parce que moni ba fan personnel baza ba faux fan pourquoi lelo kozala osala mabe mais ba fan personnel bandoye biso kaka ke oza danger mais si ko ba fan no balinga la bonne musique jour pe simbate ba oye biso pena ki te musique faut bongisa no moi dimi on a préféré ba fan personnel te nalinga ba musique parce que musique za moto tanga oyoka solito et sepelité oye biso ke koto yo notamment soki lelo to beta casier na kati ya bolos c'est grâce aux fans o basalaka ba déclaration na bango ke zongisela biso kaka nde to bandaka koyoka na maquette bosalaka wana nde baba musique parce que baza bato yo bana sentiment ya déplicité mais bande na sentiment ya musique mais so ba fan ba komo koto yo nde ba commission muta sentiment ba komo mon erreur voilà na site toi na des génériques bien génériques moi toi générique moi on a kepe moi ba musique na biso moi genre
Ba featuring ni na kati. Non, ba featuring pour le moment ça non te. Il y a la façade des plis. Ah ba noko ba zebele ba grand chanteur ba zebele ba tika la pe na poto au cause un peu moko sali moko. En tout cas na ngamo na ba invitation belé au salanga plaisir que naza toujours garçon moko o ba vie balinga ko bengisa ka mingi. Atoke au salanga nazala ki na vie na so do a Congo. Abengisa nga na kendo yemba na sina palulaki. Namoni pe vie na biso de Souza. De Souza. Abengaki nga pe. Obi nga ce que zo salanga bien. Tant ba viana ba osala musique tant nga zaki na mwana muke. Azaki bébé mais lelo tant moni ba vie ba so pointer au misu. C'est que quand même osala musala ya bien. Ce qu'on remarqué ka bateau ba sala musala ya bien de ba apprécier des pliques. Tant on vient na biso def des fois pe a sonam tant on yaka kin. Tant on peut batuna kai. Ils avaient qu'à petit nanga déplique. En tout cas, dans mon asko c'est que dans un mois loko moko katinanga au batu ba linga quoi. Voilà, mais ça là on a plaisir. En tout cas, après on a ouvert na les padres pe voilà na katia dynastie les sous. Donc, on a ouvert na ba vie nyonso parce que on a respecté la ba vie tout. Voilà. Est-ce que na sous-titre on a générique on a et bolos et bêta. Si. Il y a le roi moins unité des mesures. Ouais. Et bah générique au ça là. Si. C'est les cabolos. Bon, ma camion c'est sur les terrains. Sur les terrains de tout. Pour le moment, à côté, la raison loi pasteur à Otea, c'est apprendre à laisser. À Otea bandimi. Batunyo sauté bayambara parole de Dieu. Bamsoupe bafana à rien. Donc biso to loi pasteur so Otea. Batunyo so baloba amen. Même soupe kota raté. Mais tout ça cirque na musalo tout ça là ya bien papa soin. Parce que conseil za na kati wanto bien mwana mwasi zoga silisi mosala kota kana dusha sokola. Tango sheria ko yana pogwa hakutaka yeswe swe kabelo swe manzaka swe mipende swe nzoto mobimba swe ale baba swe bombani ya se swe lo mai babwagela kango lo ça moi ja bozo fonctionner dans orchestre na poto réplique na kin to mesana ki to mona ba rap la semaine mois deux fois trois fois na rap moni Kinshasa za lwa ata eza monde mususu donc baya bazana bango mona ba pe na ba studio ba obenga bango ba obetela bato ça me fait du bien et ça langa bien na mona kiriko qui pas les padres à Bétélier nani qui pas il devient un peu ça me fait du bien quoi. Nga ça langa bien après ça dokutani pe na magam na biso tout ça cop na biso basenga pe permission bien de osura na bango si basenga permission mais nga na FC bango en tout cas nga na linga ko ça libéral quoi ba umbu na ngate fo bazala quand même ezana moi ordre mais na ebi ke baza batu bayoka ka so pe na pexi likam bayoka ka et au déranger te so bakebeti la baki aider parfois artiste mon bosola na été ba accompagner na concert ba accompagner ezana ndena ndenga bien na musique ya la ninga bien déjà ezana ndenga bien za te artiste wa nga sala ngo bon de toute façon ils ont aria Congo ba ko kelibeta na bango voilà yo déranger te non nga déranger nga te comment on va mission mais ma poto boza pe na bango qui compagnie parfois non déranger nga te ouais mais ba répéter si mikolo tozongela ba répétition parce que ebi nazaki trop ko ça ba arrangement ya ba rumba ebi rumba congolais pour ça là on faut amener concentré dans ça ba arrangement on voir même émission dans ça là ti mais pour na ndule ndeto yé pour na ko ça la promotion ya concert plutôt ça peut promotion à studio. Voilà. Sur la bande de Koubata, la biso na Rouen et na Orléans. Ba Congolais basé belé côté wana Sami Fumutsi na PC Moté. Ya yamba bien sona ke Orléans na ozala le 22 Sami Fumutsi. Et c'est sommet la pena mer bilamba. Tukuta na wana na concert na biso na méga concert ya Déplique Pomba. Na invité bande ko nyonso ya Orléans ba play ba beau garçon Tigre donc Félix Tigre Mukonza Mboka donc qui pa ozala wana master nanga garçon de Paris bango bana Orléans sur na bana Orléans ba otala biso invité bango ba fanatique on a précisé avant Orléans tous les 15 jours na Rennes les 15 jours dans Rennes les 15 na bana na Rennes
na bainona na bandeko na nga reine baya vraiment belé après wana quand ocholo basiko méga concert na kati ya pour les 15 ans on a showcase baya vraiment tout ça la bien mais les 22 neza live bilo ngana lingaka live pena yango na ebisi ba mère boya vraiment belé na ba papa makam nyonso ebisa nzele no ekokana muti mamba loba mususu eza comme ça après tant album eko bima ne bo comprendre makamba bolingo na to si c'est olobate makambo eza concert wana ozo calculer onde nini en tout cas na lingue ezala riche en couleurs surtout na confiance ka ya voix nanga surtout na confiance ya voix nanga na yemba ne na pesa bato babilengi o balingaka déjà beta na Orléans non donc c'est la première fois la première fois et on a benga pena bato baya vraiment belé mais ça ka bato Orléans te ba Paris bato Paris pe en tout cas photo kati sara bato ba rigo bantu na bike ba ozanga te ba migongo mokonza 7 commune ba andi Mackenzie ba Lubo Star ba Ris Ensemble les suprêmes donc faut bazala na parti pour non ça 1h20 voilà ba ambiance za la pena Ris Ensemble de Mareka Lubo de Mareka ba de Mareka to landani bazala ba Linda Kenzo donc vous allez bien quoi ils ont vraiment méga star na zo assurer na bandeko oyo et puis papi Kader pe na ba ya na bike na ba ya na so Créteil so ba sangani pe na ge to ye mu piku donc vous allez 20 carré ça la bien to sangani ba massa Orléans ils allent vraiment bien donc pour nous rassurer bandeko ba la biso vraiment producteur à ça la organisation très très bien ça mais jo production ya monene oyo e umeli na makambo tali bongo production donc makambo likaka tout le temps kunanga la zala na assistant na makambo likaka na mboka wana donc makambo likaka très bien donc boye belé et comme ça la souka na plaisir bon micro autres internet je suis encore micro webiga poto rien à faire voilà donc air tout aux apparts total nini eleka ozana ex mission no boye beta pa Robino Mundibu ex musicien et non ozana mission no zaka ex mission Robino Mundibu parfois nani mission no moko to zana siko na poto awa abeta na orchestre Robino Mundibu na habita habita wana foto na ba mission au moins ba mission to zwaka ba msupe bazaka ba wuti ngape ba mission na bazaka pe na ba orchestre ba tebele mais non na ya na TVT bo pona lo bake un tel ou outé pas na tel ou outé pas na j'ai pas le temps na temps na te parce que ninge Robino lo bake mission na imo za pa na yo donc na cadre ka singa ki wozonga kini yo peta ba câble bloqué même na téléphone ah ouais c'est une histoire vraie ou c'est la réalité alors ben bongo ouais que son âme repose en paix namana ya Robin que son âme repose en paix na kufite na biga que son âme repose en paix jiona nga kota nga dona sina bomie déjà que son âme repose en paix na kota jiona te basala ba jiona na mutsunaye basala ba jiona ngate que son âme repose en paix quoi héros mais yo mona comment mutakola muka banda nasi oso yamba ata bambale bele banda na ya poto akosala ngata ba 20 émissions alobara makambo nanga mais mige bobosana te parce que ba congolais ba bosana plus rapide tant na sana Kinshasa tant na banda ko loba ba vérité sur makambo musique bato banda benganga nani jaloux ouais bato tout banda loba jaloux ba makambo tout là banda na koma na sala makambo nanga mikili na ya mikili mais il y a des gens au ba fanda ba loba kaka combat de plique. Parce que les faut bato ba sosola ba comprendre que banda ni sko ba jaloux. Banane ba jaloux. Parce que R ya ko calculer maramo R ya mambo calculer ba Orléans. Donc que son âme repose en paix. Au moins est-ce que ba soit na mon way. Mais autre thème où ils sont vivants. Kasi mon way si ko na monde ya linga memanga. Bazala vivant na monde na bango monde ba sa ba jeune na bango. Papa moi mikolo ba sa ba je ya baba ou la première classe on dit avion ya bango. Vous comprenez? Donc artiste moi minene ba sa ba je ya ko
ya owele la première classe fo le bolo bandeke non na jet nanga na kenda kinga moko ka avion bosangani mopiku bino bongo sa ba je mo bana mike donc ba je wana sko ya bana mike wana ndeko ya pana ngate que son âme repose en paix mikolo ekomi ka bongo so moni mutu mo inga yolo ba grimace yebisa te non que ton âme repose en paix donc effacer yerutu tia ko sala asala ta 60 000 émissions na sunata na eti que son âme repose en paix. Mais ce qu'on dit, nous expliquer na bateau, na batant tout ça, na poto na ba musicien na. Pour na bateau MSou ba repérer raison ou pas. Non, ba PC raison, te. Au moins dans la vie, mutom tazana un objectif. Vous comprenez? Na kenoga bien. Tant nazana Kinshasa. Garçon na baksa combien na carrière nanga. Est-ce que vous connaissez pena yetia fandiwana anga na mutema bien que déplique ya mikili. Que les gens comprennent. Peut-être, ils ont dit que pour ton déranger question, il faut tout na pour comment ba mission nyonso ba olobate. Karaye. Pourquoi? Que son âme repose en paix. Atape mission ngai. Hein? Mission déjà ex-musicien na bengaki pour le makam nanga. Est lié na Tchaza o se mêler na makam nanga italien. Tala, Nogo, ça t'a 40 ans na poto, c'est moi. Les gens oublient vite. Le premier album nanga, Ouverture. Ouverture. La salle une année. La salle une année parce que notre travail album on a Abidjan. La salle une année quelqu'un na Abidjan. Pour nini batona nyonso balobete ke na kimi na Abidjan. La salle une année na Abidjan. Na zongi Kinshasa na ye awa poto na 2016 na replié na kenda na Kinshasa na zongi parce que ngamoko conscience na bon une année na Abidjan na cet album na Abidjan une année ebeta to ebeta te ba hymne national et solo là ba chéri koko solo na Abidjan na sala une année quelque na ye Kinshasa après na fandi na ki na ye na 2016 na zongi lelo kana ba fort nanga mige nana ba compte à rendre na personne avec aucun congolais nana ba compte à rendre na personne oyo akoloba makambo ya lingi moi je m'en fous mais ngai vi nanga na lekango na ba défi place obino bo kanisa te nde place nga na bimaka batuloka bato na fo ba banga via des pliques parce que na ebina yo moko ebi ke dia des pliques na Kinshasa fini no akoya asumi kilité défaté mais tant mutu mo bomoni nzamba bimisi ayene mikili fo bobosa na ye fo bobanga robino fo banga kanda nzambe o nzamba zo komisa ngeza kanda fo banga kanda sana makamga vie na privé nga la rolanda ngoti parce que bobenga nga jaloux moi na boya nga sukolo baba vérité parce que toi on a tellement il y a autant de bougres autant de bakizengi o ba comprendre makam te tant que lo ba vérité que ba garçon ba jaloux nazana elo mona loba na kini na biki bino ko sa mutu soza na mbongo parce que Congola quand ça somme toi na l'art ba stis nyonso ya mabe ekui a cause jaloux te muta mbongo ya jaloux pas alaka faut eba boka sa te que jalousie zaka pa ba pauvre nga ba bonga baza vous comprenez donc pour la candidate yande qu'on a bisoana atchana mutu na que moi je fais ma vie soria au fanda au laver pena au laver na yo pour na tala ba émission ça sali totala tala ba émission yangwana izolozi na tout ça que ton âme repose en paix na ba makambu na yo que ton âme repose en so boelinga makambu na que son âme repose que son âme repose en paix ngana temps calculer ngana sko na studio omoni lelo ba vraie guerre to beta musique to yemba yango ndi bato balingi to yemba auta obimise loro na fala ya fanda na plateau po yebisa bino so comprendre makambo fo yebisa bino ya mwana Robino
nakasala ndavi nanga Pomba ndeti yo ranki na robinet uta nasina expliquango tellement trop boyemba tamula ite on dirait na maison oui boyemba tamula ite c'est comme si c'était vite fait ceux qui sont écoute ozwaka maman réponse parce que banda na poto bobisanga émission nino nga na scène olobela maman na ye so calculer ya sali combien bato bazwa maman réponse moi je pas le temps mige nana tante basala mamakam na bango ya ba première classe nde baosala ngana ngafa longola nga na kana bango wana basala ba maman na bango hein amener se reposer en paix quoi que son âme repose en paix poto tout ça babenga ngo emela ba musicien yo sa album a poto okomi mwana poto parce que tout le monde qui est déjà ba 6 mois à côté là problème tu ozobanga te ke miki lemela ba musicien non emela ngaka emela oui bien lelo siko na comprendre qui je suis banda kana banda ko se sous-estimer Léon a comprendre que je suis quelqu'un dans la musique à Congo. Ou bien il y a combien de Congolais au Baye Poto Hermonanga Batbota la Ravinanga. C'est que Bamba Kaka Libanga na Mbuma Oyo était là. Mais on comprend que Ngapena Naza Mutu. Oyo ayebani ce que le monde entier. Bat ba calculer na ba moi. Ya moi jara. Fona mindi masiko na mona ke ba fentanga. La musique à Congo na place. Non, mais aux artistes on oui, na comprendre ngo siko que la musique à Congo na place. Parce que ba tout ce que ba fentanga ba lelanga fort ba congolais. Au moins benage, obi combien des artistes au baza na mbogo. O ba calculer là ba moitié. Menga ofanda ka bo babimisi atali kamba lukuta o déplique loba ki boy déplique zongisa bo na ya ko fondé non na betela ba maboko ba na bango calme babilo musu za ko lobi note ya milo ebele za na loba te na lobi na ngelote oyebi yango pe na yebi yango pe mutuna makolo o ma pe ba seront pe non ça pe ba émission te mais ba zio ka ba bimisi banda na ya na sali ba émission deuxième photo ya mona photo jaune na loba lisute na fana na travail momona ba leader mususu batoleka ba olobelelanga ba porte parole ya ba musicien mususu ba mboa ya ba musicien mususu baleka ba olobelela kombo na wala na façon te ba provoquer côté parfois ya si ba yebi ke ngam na pesa ba ngongenge cette fois-ci rip ba kufa bazwanga soute na monde ba wei na te et après notre musu bazo réglo par rapport au père porte-parole no molobeli nani te kasi gili talanda makao kasi gili talanda mamba ba porte-parole ngana leader sans répondre leader mo c'est ka porte-parole en répondre moninga ne porte-parole ngana leader comment na ofanda na bando sola makamo boy lo na porte-parole a moto. Mais est-ce que ba propos glisse à l'ubana ba TV ou t'auras pas na yo bien non ba propos moi dit tongi to vivre mi gena penyu lo mo parce que ngana muta vérité tongi to comme na colonisation musicale makambo na comme kene to comme na colonisation musicale pourquoi expliquez bien. Il y a des gens oyo ba tcha bato en place pour ba démarrer ka bato. Mais soki batu ya koto ba lobby te bino boko loba bongo ye ba loba kana ye te bino boko non biso tous koto kota jewana Jean oza biso arranger bino oui bo fingi biso pe to tindi ba fingi nana okena bango mbunzu na mbunzu nana okena hypocrisie te ngana okena ngo mbunzu na mbunzu. Mais si il y a bango ezatang bo finga ba komo benga na ba téléphone boko mona ba avocat te tant bino dernièrement moi na moi utako lobaga obetanga aza porte-parole aza mutu so ba tout ba yebi mais na mona na se ba tout ba ça ko encourager ba to kana bango yonde chef de guerre osolo ba bien ba mutu tout là mais so siko gilit attaquer
Mais au moment bakutana peut-être na artiste mosusu badine pas ensemble boko sabi sote ke ba artiste na bamona makambo oyo bato wana balobaka te bamona bato tu batala YouTube motu to bofente biso kutu te ke ono biso moi téléphone eyana impolitesse ata motu boyokana ata obimelo awo yana impolitesse ça dit quand on tiaka boy on saute kutu te abimi pio tous les jours mona bato babinemi non alors tous les jours mona babinemi donc to yebani ba makambo très bien alors botika ko ramener cette colonisation musicale que bato mususu bana droit ya koloba te tu comprends botika ko ramener cette colonisation musicale que bato mususu bana droit ya koloba ba mususu bana droit ya koloba te alors neti ngana kata colonisation musicale na otika la ozalati si vous m'insultez ngas que ça droit ouvert gilit sala musala ngas qu'on a lokwa tous les hypocrites wanati pour ba yebi makambo undenge lekanaka parce que so eza bongo te makambo wana nyonso eza au détriment ya biso ba artiste parce que soki ndeti nga na fandi ya migeniema mutu mo azofinga peut-être na chanani par exemple vient na biso Jos Diena on comprend azofinge et que nga na yebi ke mutu wana nga na zalaka na ye so na pekisité c'est que non sani aux encourager c'est que ata na encourager indirectement nazo sepela na makambu oyo yazo sala indirectement na sepela na makambu yazo sala mais na pe na droit na ko benga pe tika oloba makofinga bato na kombo nanga kofinga esu bato na kombo nanga te solongo kumisanga kumisa art nanga kumisa makambu nanga tika koloba makambu ya bato muto wana osani ayoka mais soki parce que ça dépend non voilà parce que alobela nde kombo nao mais so muto wana alobi te afandi calme abeti pe kara nde tsa omona te c'est ka seni aosepela nango mais si il y a comment tina ba niveau ba parents maman botani des artistes na biso faire rigola bon OK trop loin ba musicien na biso faire rigola bo critiquer musicalement parlant ça passe musique au finga nyoso mais yo keneti aussi ba point ba parents ba parents ne baza vivre pa maman na za vivante mais makamnyo suzo le kan kati ya musique ya Congo eza soni ngana mona ba finga pe na bana eza soni pona ba vie na biso mususu ba exemple ba otikela biso eza ba soni yango moni bana wana ya salite bazozo ba audace wana ya ko manquer est-ce que ko manquer pe na mama ya mutu otana mutu ozolobela na mukolo na yo na âge bolingo manquer sikoyo mama na bango aza rien à voir na makambo ya musique les padres azala bien mais obuka la te faire cher de poules wana supportera trop aza pena muta mutema neti ba biso boy na mère na biso migetika ok prison ntabimisanga na mukili ntabimisanga na mukili lelo pona zala o naza mige na odie prison je moi voyez ne poser te nga na ok prison ba chepe mikolo non kobuka na te so l'état na biso nga moko nazozongisa faute pa l'état na biso soki l'état na biso akoka koasime barole na ye te il faut biso moto asima parce que omona moto abongo bakangisi ewumeli te abimi place ya l'état eza wapi place ya l'état eza wapi alors to ndeti moto afingi mama na lokwa nayebi ke l'état obimise vomi nga nde bakanganga vomi sikoyo l'état ntango ayabi kosala motu boye ndenge nini yo nde bazio bamemi yo na prison parce que boule ezosala neti nini boule eza vaut mieux agir que parler il faut koagir jour nde na koagir nde bomona parce que tout ça babêtise tout papa na bamama te s'il vous plaît na bana te to épargner bango finga la personne nde bomesana mais c'est comme okoma mama papa boye boye et comme ba bêtise mais c'est comme si bino ba artiste na biso bozo ko gérer même pas ba fanatique na bino bozo ko même pas ko gérer
ba porte-parole na bino ba entourage na bino ndeti mutu ko maître Gims asali mission na ye sans kotanga kombo ya artiste moko congolais na kati mais lelo tout moni ba analyse ba bazo finga maître Gims ba bazo comparer maître Gims ba bazo linga ba kitisa maître Gims azonga zéro maître Gims ana ba pété na biso ba pété ya numéro souka ya musique à monde musique na bino beaucoup ko gérer ba fanatique c'est comme ça makambu ya ko réduire les gens les makambu ya congolais ko kiti moni ko kombo ko kitisa mutu en fait congolais dans ndenge nini congolais pesa mutu ka de compte final. Est-ce que vous comprenez? Un peuple, moi, appelle ça un des comptes final. Donc, Congolais, pas comme sauf un jour où d'ailleurs, on appelle ça des comptes final, non. Ah, vous allez avoir danger. Ah, yo pena muto yembe la kabiso boye, mais de ton vivant, bah, oye biso ngote, bah, loba noté, bah, on va battre des comptes final. Donc, moi, quand jour où d'ailleurs, finalité, vie, non, ouana, les jours, bah, oye biso, koka mwangote. Koka mwangote noko eza ndenge ya congolais beats na biso eza yo dimine ye dimine ye ekosila kate yango moni lelo toza na guerre na ba rwandais maintenant na moi na ngate congolais moi beti rwandais na nzela mais to beta na ka biso na biso. Parce que ceux qui réellement sont en guerre, na Rwandais, nga fona mona bat ba beta ba Rwandais, nga na za pour. Na suis pena mbeli na koti Rwandais pour fois dai. Pour ba bat ba mabande ko na biso na est Congolais sala moti. Congolais zo ka les mêmes armes wana abomino ndeko na ye. Donc to vivre. Kuluna, li cherche sur le Kenango. OK nango, Rwanda. Bomata Rwandais lakini abomonga ndeko na ye. Toza bongo biso to pesa merci ka jour dai asalaka même tout ça ke ina landa nzembo moko ya loko kanza aloba na kati alobi pesa mutu fololo tango za na bomoi ke yo tikele fololo na tango malita po yebisa eke na linga ki otro non abi pesa fololo tango za na bomoi ba jewana ezana nous ngana pesa conseil pas ba vie na biso ba likolo avant comme na génération na biso ceux qui bango ba likolo na biso ba banda musique avant biso ba bongisi ba salade wana nde makamyo so ici la frère aussi longtemps bango ba bongisa ngote makambo évidité ba melela moi ba makambo ya ofingo ba melela ngo ba champagne ba leader ba fingela meli pena champagne ngana olobate bazalaka bongo esaka neti azomona te bazalaka bongo ali bato tupe bayebi ya lobaka te ya fingaka na ye te bi système oyo aloka ndeni yaloka moi bayayo bafingaka baloka bato oke na église siko babimiso demo musicien soit dans la katine mutaoloba monde ba bimisa demo na okete na yaki apona boma na ba musicien na ba bongo bango ya maloba na bango ba koti ndesko na kati nzoto na bango na ndenga mvutuma pour so bito memango bongo eza na bango te et puis qu'on parle na bango eza nini bele bazana ba ba poto pona makambo wana mususu bazana souci ya mikili tso finga faire na air mope azonga ne pe palabi papa bina démarraki bien ni wone la fingi le pas de bon casse bon memanga poto ti boyo yebite ngafuna démarra kaka bongo eza banzala ya kisasa ebelo zo mona bongo ya miando parce que yebika bagolo soki bafingi koto bagolo baotinda la koto pe soki bafingi bato wana pe baotinda mbongo yo mwa te bamisusu bayaki na journalisme bazotoka makasi mote mikolo batie mwa choko ozomwa te batie choko ntango bato bakoma otinda mwa lome ya leface mpe bande ochange mwa choko ya kisasa mais obete ya moi makasi ya 12 ekala te mafioba kalata ozo mafioba atie mwa choko moi vexé sa tirgi ouais nazo biso zo mwa te ko mwa na muto ayaki
na journalisme azotoka makasi ataka ye mutoki mais grâce ya kofinga donc eza lokola biso pozwa moni lelo pozwa bonheur na Congo foyaka na musique ndeti yo depuis Pumba niveau nini ya grandeur nde ozwi mpe temps na poto boyaka oka mpe mona poto akala d'avance obandi mpe peut-être kocheki maître Gims parfois depuis poza musicien il pas un musicien congolais grandeur nini yo ozwila maître Gims non tous ces cachets fastes à mystique tous se voiler la faste atana bato baofinga bayebi na bango atana bato baofinga ye me bayebi na mitema bayebi mais ntango naotala bainsulte wana nayo comprendre ke motema mabe ya congolais ya na ADN ekosilaka te frère eza na kati ya ADN ya na kati ya ADN eovidaka te ah papa miziki oyo asalaka wana oyebi tokenda biso mosika te la bauti oyebisa biso awa ke non fo kosalaka musique urbain yango nde kobimisa biso seke bacongolais bandoko envie maître Gims te soki kasi bolobi ke non musique yango eza nango eza mpo na France mpo na nini kai bamisien nyonso mpe ya Congo fale moko tabeta R&B fale totikala na rumba tobeta yango na Kinshasa kamingi te boto kotaxe biso ake non fo kobeta ba R&B bondo beta yango na beat nini ya koconquérir mondo bozalaki te alors sosi bokuta moto aza na kati ya mondo wana epuis esimbela ye fo bofélicité te non totika motema mabe parce que tous les Congolais banviaka place Gims na papa yo sa kobeta stade ya bino ya awa mindele na mindele okasi Congolais moko anviaka asala makambo ya bongo te bokosa Congolais nyonso aza musicien ntangi bamisien nyonso yo kasi musicien tout aza koanvie te abeta mpe nini nani o Stade de France na mindele bokosa nganga nika boya bofentenga nana posaka bato baya kofentenga soki Congolais moko ana posa ya kobeta pe liboso ya mindele te epi mindele yango bazoyemba so po ani bino nyonso bobande koluka fa bosala kasi ba R&B yango te non totika parce que biso tout toza koanvie place banoko wana baza biso nyonso to na complexe na bango soki ezalaka bongo te misien moko te ya Congolais alinga asala R&B soki toluka tosala yango eza mpo toconquérir couche moko boye onano tokota te beats oyo eza na motu yango wana arrêtez de mentir les gens s'il vous plaît bino mo boluka bokoma place yango mais beaucoup molobaka eza faux oh non ya ba musique mo ya oh non bo banchore boza bandoki ponga naza koanvie nanga akoma bongo nga naza koanvie po kosala bénéfice pour na carrière yango tous les Congolais balingi mpe bazala bongo faut arrêter des fois to apprécier moto soko osala bien bino bolingi ba apprécier bino mais bino bo apprécier batu te Pumba nde tovandi kaka boye appel à présidence ekoti Macron na posa na oyo accompagner na Congo non te pardon Miguel question na ekufa mpe question na me repose en paix pardon pena question na me repose en paix question non question na me repose en paix okende ou pas nga Macron bi accompagner na Kisasa question na en tout cas boki na masina to na Kasavu non question na nalingi vraiment na kota dedans te ou bien mo total ba commentaire na ingi place na bi place olingo koma na bi place olingo koma mais olina loba te bato bana poso ba rapport de vie bon nga yina na koma kamba mo place ozali loba na ina loba boye tolinga mboka na biso mingi
Et ça, dépôt na yebi place au coma. Toi, on a dévolé, il y a événement wana. Toi, on a dévolé, il y a événement. Ceux qui font nazala honnête na vie nanga. Ceux qui pe natangara mbama pona koma place oza. Ceux qui ngape na ngana za na place a fali. Na lingaki to sala pe ba j'ai bongo na Macron. Bato bakomona mwa liboma. Pourquoi? Kozala fali na azala na Macron, ils ont bénéfice pour la carrière naïe. Ils ont dévolé. La lingité n'a perturbé les Congolais. Il faut raisonner bien. Ils ont dévolé. Chaque musicien, tu as un musicien quelconque. Bon, il n'a pas ça pas vie naïe. Il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un musicien a vu belé. Belé peut bien envier pas à la place ya bon. Il y a dévolé. Côté la personne, l'artiste, il a point. Pour nous aider, on a président Moko occidentaux. Voilà, il a point pour la personnalité artiste. Mais côté soto zoni de côté ya makambo ya mboka. Vous comprenez? Ngai natala kiango na langage moko plus moni politique ils ont un geste mususu c'est salami. Ngana lo ban artiste était po ba komoro lo baté ngana lo ba plus na il est président de la République wana. Na population congolaise, il faut tout mise en charge. Il faut que la kisa congolais importance ya mboka na ye. Au moins ceux qui congolais y ba qui importance ya mboka na ye. Alinga oya obete la Macron na bokoté. Tort pesozongo aussi na population parce que nous sommes des inconscients. Parce que ceux qui congolais y ba pena valeur ya mboka na ye. Akokoyo mela masangana makante wana est-ce qu'on a volé mususu parce que nga pona nga na mona ki insulte pona mboka nanga image to vandaki ya libanda ezaki toza bato ba drink donc prochainement soki Macron azonga na mboka na biso ya poto baiboki yo esala nga susu pasi eza porte-parole ya gouvernement na biso. Donc on a déjà na kati ya discours tozaki na face des présidents zaki na face fait to tika la na face rigueur wana mais oui sur ça selfie na président soki ministre comme ya voilà bon na vouloir yete za vie nanga soki Macron zaki pena azaki bienvenu na kati ya République démocratique du Congo anga ya na butute parce que tension ezaki mabe. Pourquoi n'y a qui na soir? Pourquoi n'y a qui na butu? Parce qu'il y a une tension et mabe. Et faut y artiste ti. Mot ba politicien ba lukaka ba jouer na ba artiste. Vous comprenez? Ba jouer na ba artiste. La lobby bien a dévolé. Pour na voler sur le plan personnel et artiste et valoriser. Mais surtout qu'est-ce qu'on a volé? Yamboka nde et ça ni geste wana et kitisi biso mois dimi. Kitisi biso mois dimi parce que ye joana yi na soir. Pour y tension. Avant wana nga bando tala ka internet, il y a eu des gens oyo ba marchaki, il y a eu des gens oyo na tala ki personnellement. Moi délégation moko bato ba kende ko sala revendication na ambassade ya nini na ambassade ya France. Ya France. Na tala ki on dena ba mo ya avant kutu ye président ya. Ba Congolais tika ba Congolais ba kendo tika ba memo moko kutu na moni ba sala ki discussion na soki ambassadeur adjoint boy. En tout cas ba parole a bimi sala ki ambassadeur adjoint wana nga na sepela ki nango. Mais siko tango e ko beba na effort bango ba sala ki wana e bimi pamba. Donc na robier bi sapé ba Congolais, il faut parce que ceux qui na Mali tantôt kamikaze moko alinga ko exploser wana parce que bango au moins bazui moi conscience ceux qui na Mali alinga bae masanga bonté ma ça c'est nga beta et puis alinga sala ko toucher wana ti même na bangola anga sala ko tata je wana ti yango nga na lobby na ndenge ya ko lobela peut-être na za mwana mboka eza na dévoler voler en ndenge artiste personnalité artiste et ça avantage pour naïe
parce qu'ils ont fait partie aussi de la carrière que leader moko azaki pe na président de la République. Surtout na concept ya mboka, en tout cas wana faut ba limbisa. La concept ya mboka nga na mona kiongo ezalaki ko minimiser ba congolais. Ezalaki endroit idéal te. Oyo fallait Macron aya kosala parce que bana peut-être soka kende ko visiter peut-être ba orphelin ya Goma. Moi ça allait me faire du bien. Ba juice pena vola ke pena ko visiter ba maman ba kata ba makolo ba femme violée wana amona yango na misu comme ça ba poser question en retour ceux qui ba salir ba français boye réponse na yo Macron et kozala nini po biso tokenda ka serina ba vensoni biso tokuta mama moko kuna kala tant tokenda kala ba période ba guerre tokuta mama moko ba violer pa ba soda na est atikala sko na zemi azaki na mobali ne tokoteti na centre wana mobali bakata ke makolo mwasi ba violer atikali na zemi tokuta mama na zemi est-ce que vous comprenez jour mama na ko bota aoyebisa mwana ana nini histoire nini aoyebisa nini est-ce que vous comprenez rage pour ndimite que ce ka kenomela masanga na bagoma wana côté ya batu wana anga bayango bien enge sila tanga fungula ta nini capsule na ete wana ce qu'on a ndenge ya mboka fallait ba mema mona ba mais yo etaki artiste il faut eloko lingo proposer makro yango wana ce sont des artistes ngana meme de c'est ole que to ke kasavubu donc sont des artistes ngana meme ngana meme to ke la est wana ngana meme na omona makambo yo omona makambo na ngana poser siko question ngana poser question zosko maman yo kaza français to française ba violer boy est-ce que na mboko ele kaka viol na ngana yebisa ebongo na ngana tona ye tala ba maman nyonso na bana oyo ba perdant ba parents na bango pendant 20 et quelques années o ba mususu ba tikala pe na ba esprit mususu ya bien te voilà wana na ndenge ya projet ya mboka po ezate ko depuis nga na pesika ka avi na nga en tant que artiste aussi mwana ya mboka na bibi eza na deux volets volet mususu eza na avantage ya artiste parce que na kati ya carrière na eza bénéfice pour artiste nyonso olinga atambola na président moko occidentaux pour la visibilité et tout mais ils ont comme des avantages kaka surtout bande otala sur le plan ya so ezaki mboka na biso ezaki nango calme au calme nga enge déranger na ngati nga surtout bato ya gouvernement ko sala selfie lisusu la place moko parce que ça porte on dirait bon bino bien on dirait mboka on dirait massa c'est beta fala mona ka kanda no président zaki na fait to laksango tisuka voilà pourquoi ne ça pona na bike bato belé ba ko loba mais on est pona mboka so za pena na kanda nganti ya mboka quoi voilà pour ne pas condamner des gens aussi voilà merci na passage dans la fauteuil jaune merci to l'axo fauteuil za concept émission na biso merci beaucoup na bandeko bazota la biso merci na bino ni bo biso temps ya otala biso merci na bandeko tout to bisa rabino coach Day Miller azamoko na biso kombo na photo bokangango c'est très important pour na tchango na biso coach Day Miller ici c'est tchango eza vision et puis ça na projet belé et ça li ba projet belé déjà ba projet musu pezoya bozala toujours ekenge na kombo na bokangango bochongo na moto coach Day Miller c'est très très important to pesi mbote soka zolanda biso en senet moment Socrate Mobengai jonquière de la République to pesi mbote yebe makamba bieza Socrate Mobengai jonquière de la République ba action makasi ba émission goya to monotie bino ba image pe ya Socrate Mobengai asa moko ya ba congolais waza na souci ya mboka ba to chini ba événement ba nini ba manipulation ba mamoto sala kana na kati ya kino wana moko na biso Socrate Mobengai to pesi mbote pesi to la biso tozana ndiko na biso artiste ozo évoluer bien na kati ya Belgique Glod Boy aza ndiko na biso jeune talent bo pesa Fox bo kini beaucoup ma Block Boy na ba YouTube na ba plateforme bo yokai Block Boy aza talent avant na Belgique bo pesa Fox aza moko ya ba jeune talent oazoya bo pesa le boko Block Boy merci na choisi Matata Ange Céleste partenaire officiel de l'émission yo
merci na yo, merci na Poison Kasereka, Kulutu Poison Kasereka champion. Merci beaucoup na tous ça la pour biso, merci na Kelvis Nkoy Grand Lion. Merci beaucoup Kelvis Nkoy. Bon retour na Chancel Mbemba de Midi Nzambe à Ballon. Bon retour, merci na yo, merci na Yagi Baena, colonisateur de la SAP, Motemeyama Sylvie Baena, merci. Merci na Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo Africa Center Business, merci na yo, merci na Bandeko Bota la biso bozé belé Kelly Tsumbo OGEPS de Paris, merci na Evan Tumba patron na Kation Vex, Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle, Colombo Tumba PS, depuis Michel Ochudi, Mbote na Kati ya Londres ya Ota la biso, Marcolino da Roma Motema ya Clarisse Lupengi, depuis Mbote na Roi Bilamba, Kelly Tsumbo, boza ebelé Bandeko Bota la biso. Faut tout bomber la queue. Ouais, la forêt. Oui, rançon. Ouais. Bah, souvenir nini, aux en a malam pour aller au de la forêt. Ah, les Kébélés. Les Kébélés. Nini, on n'a pas oui rançon. Bah, ouverture. N'enga fonga bateau. Donc, si vous avez un talent, bon, belong au terre. Donc, on fonga le pena au bima. Au bima. Voilà. Nini, c'est pas là, on n'est pas oui rançon. Pas oui rançon. Bon, Azamuto, Azanga, ba défauté. Voilà, mais il y a bien les Kébélés, 12 cas. 12 cas. Il y a 12 cas. T'es zouangapé. Ah, il y a ce qu'on a promis. Kasna Luanda, Batika, na Luanda. Batika, on a Luanda, Boba Zoinkin. Mais, on est en train de passer, mais voilà quoi. Nous aurons 12 mois qu'on a quand même. Bon, ça m'a belé, mais c'est bon, mais bon, là, mon délai est belé. Bon, là, mon délai est belé. Na maison, mais au béta, il y a 300 $. Na kin. Na kin. Il y a 300. Il y a 300. Guichet fermé. Tu béta, on peut moins belé. Ah bon? Ouais. Bon, il y a 500. Bah, ma fou, na moi, kala, mais na epi pena sous namti. On peut ça maintenant, précision, pour na certitude, il y a ba date, quoi. Voilà. Est-ce que na makambo yo mona pa ranson na batantu yo beti na maison mère lelo oyo olu ba probité 20 na sala ba ferme veona pa osala lelo na ba parcours no yebeli wera na histoire wera ranson na ba terrain tu bobeta ba stade belé en Afrique ba sala mama minini na musique mais lelo po mona vieni ni peut-être à osala makambo ba wera ba sa to plus ou ba wera ba sala. En tout cas, quelque chose à y en sonner. Quelque chose à y en sonner. Pour musique, peut-être génération changer petit. Non, en tout cas, tout ça, ça va bien. Là, pour ça, c'est mêlé, puis là, on côté, on va gérer. Tout ça, ça va bien. Tout ça, ça va bien. On a soit ça, le meilleur de lui. Mais si secondes, tu vends des bouées. En Afrique, il y a Fabricaz, il y a Fabricaz. En Afrique, il y a une liste de grands artistes africains. Congolais, ça te fait comment tu as un discours à bon point de Fabricaz qui est Moutaza. Ils ont vérité, ils ont vérifié pour m'appeler Congolais. Mais bien, il y a musique, il y a bien, il y a musique, il y a bien, mais il s'est retrouvé dans 4. Vous êtes bien dans Congo artiste ne biso nga na tuna bango ka bato bayaka balobaki bakoma musika so bazate sondeni mena ba plateau na bato bayaka bazoloba baza ba danger ba makambo siko bakosa na bango biso yo envie à place on a ba fenta la bango te yo moko envie à place on a te okoma parmi les 10 grands musiciens africains. Non ceux qui arrivé na koma na comme menaza onaza na fier déjà na onaza mais nga mona batutu bayaka balbaki nga na danger nga na betaka loti unyoso wana bazati nga na ebite po bangonde baza mieux placé oyeba makambo nga na yeba na makambo mututé on s'est focalisé beaucoup plus dans la polémique Fabricaz ya solo hey Fabricaz a makambo akebina vérifier asuka motema a vérifier pena habiter baki danger pe l'équipe to yo notala omite
C'est ma songa comme loin na recherche. Naebisi yo Fabrice pena félicitations. Asungi biso. Félicitations pena. Pour Ernio sera mo toza danger de musique. Parce que ngana comprendre le motiver Fabrice. Age tala bien la listing aba 10 meilleurs 10 grands artistes africains. Ceux qui yaza ou bien Batumusu parce que Fabrice lelo batu bon traité ka asila. Batu bon wara asila Fabrice asila ba collègue naye bon on est en réalité. Balobi bon. Toute la émission na bino bosalaka. Vida. Au Fabrice asila succès bon. C'est sûr. Yango abayino naga mitala. So yinga na sila. Peut-être emsu mona Robino za. Ba fente. Omona parce que ba Robino ya zate. Bango nyoso bazate. Ya zate. Papa Chigi pas zate. Fente. L'indivité. Mais il faut vérifier. Elle va yo, balo bosili. Komite na etalo na mesira ba biso. Biso de bango ba tchaka biso te. Bango de ba tchaka biso te. Mais na kamwe yemo zati. Bato balo ba sila. Mutu mo pataza. Papa Chigi pas zati. Ah non, incroyable. Siko nanyeza. Migo ko sabazali. Obige eloko wana rappeler ma bébé. Ko sa bon te bazali. Te mutazate. Mutate. Fabrice azate. Ate. Papa Chigi pas zati. Les beaux gars de tous les musiciens. Il n'y a pas zati. Il pas zati. Rien va faire. Bien filé pas zati. Ça n'a pas été. Sur le discours, non, bien filé où na mona na été na makambo lobake. Non, na sala beauté. Bien filé loba Fabrice c'est si là. Il pas loba. En tout cas wana bon non na tala parfois Fabrice c'est une motivation qui vient. Habite na tala non so ina sila kuna na ozati. So ina zate c'est comme azate atali emso ko mona pe bina filé le roi ebi bango bazate na ba Robino mundi bomba lo ba Fabrice si là bango baza c'est comme si ni ba lo ba mais kuna bazate ko liste autre de suka na ngoza skoli mais bozaka bino nyoso azate na kati nanga na bino nyoso bango déjà kutunde ba na plateau ba vida biso déjà au nom des plis na ba liste bon ngana yoka bango siko botala mara wapi bo vidara na ndeni ngana yeba te depuis ki yondo zana osali bolosi là tonto osali 5 te bolosi beti mais quand on parle que depuis ka vida mais bango déjà batu mais zira ngo zarapi bango déjà na ba plateau ba yaka ponga landa ndeti ndeko na biso lobi ngana landa ye na nini ni mo aloba na niveau na binoti ngona na nini dernièrement la tong baswana ki na wata asala live mona kata Carlo bina na niveau na bino te bosala ba jeune na bino ya niveau na bino parce que yemo ake vérifier par rapport à parcours aux moi raison yemo ake vérifier ce que te problème te parcours à sala orchestre émotion na bino oreta la sous liste osati yomo jusqu'au réponse ya yomo maman bon biso ce téléphone na ken bon barre biso est-ce que quand on a battu mi c'est sur un site ou ebende expliquez biso mais quand tu as ce comptoir aux amis musiciens pe ou aider biso na ba fanatique déjà aux en actualité te aux en so aussi na to biso ngade ana na fandi bo mo kande to sene mission ba ozwa déjà soko ya pour sene mission na migi pe ba 38 mais émission les en ampleur c'est pas ba artiste bongo ti motenga na ya banana na oluba na ngati mo webisinga nani masana biswana asoya koloba ne kombo nanga mais là on a retenu na souka émission là c'est pelisinga ki bango basati na liste ngati lelo na yebika ke bango na ba Gabon bango na ba New Zealand na ba Californie na ba mboka nini sus na ba Chypre na ba mboka nini sus na ba Bangkok yoka mboka Bangkok ngana ebika basala succès na ba Bangkok na ba Bangladesh Bangladesh plutôt na ba Bangkok Bangladesh na ba île Maurice donc rien mutati mais ce que elo ni sala ba Davido baza ba Wizkid baza masala ngo azala na nini o ayemba na inosbi ba pesa onani éviter comme na kima ngwandam grand star abokoto ba Tanzanie ba blo mo bokoto nani Diamond
Diamond aza lobi ke yo bani musique liboso Diamond Ouais. et l'on est ça biso toza na retard Et l'autre ça que biso to ça en retard c'est l'amour. ah ba on ba na bolingo Bana bolingo. parce que na mona Davido pe na posta Wizkid Voilà. mais ba diverser Ngana ba biso- diverser musicalement Ngana par ba biso fanatique ke eloko différent. esalaka bongo c'est l'amour. C'est l'amour vraiment Ozokoka oza na facilité ya kondima mpe bozwi ya moninga. Yo mpe moto oyo ozwi zala mpe na facilité ya korespecte oyo mpe nano azwi lokola yo te. Problème to wana na mboka na biso wana. soki ozwi succès Soki omoni bato ozwi nyonso succès pamba bato tout baba eloko te. ah ouais ekoninga baba me ngaso na lega na tya bango poa omoni ya tye bango poa baso tye bango poa ka bandeko na baévolue te mais fo banda kobetela osa fa na bapeti eloko eboma misiki na biso soko fa pato na banzeli ofana babiro no bilobaloba yango wana tokokomaka bongo te mpo nasi nalobango tro na bi bato baa na se baa na posa bato baa likolo babenda bakweya na bango bato mpe baa likolo baa na posa bato ase bamata te bakufa ka c'est possible musique biso emata te yango wana ekomata te c'est problème eza yango wana problème eza ya bato baa na se baa na posa bato ya likolo bakweya bato mpe ya likolo balingi te bato ase bamata soki obanda obimisaka mwa mutu nene petan mobonga mwa 3 faut créer un adversaire moko boy problème autre souffrir nango même tina ba famille au moins pena ndeko noza musicien on na yaki au moins musicien ya postanga azo ta fiche tant que déplique azo ya mikili ba nyonga fort ebele ngana na oka bansu ba benga makanga na téléphone ba ondima te pe twana ngo zo visa ndenge tala mutu to solaka te bazo tuna ela lukuta au moins te réseau continuer ka ti lelo akimi bisu bomona mutu akimi na mbongo ne mo mbongo na mona kima migi kando latino bien boy ba mo biso kimi na bilamba na yo ezala ba bilamba na mo kimi yango bilamba ngo ezaki ya bango eloko ezoboma Congo yango wana mais c'est reste que respect mutuel na amour des ati jour kaka ekozala c'est fini comprendre jour ekozala c'est fini mais les soka na retenir na suka lokola biso nyonso toza te ngai esalinga bien bakanga mpe minoko bazwa mpe bambanga na bango nyonso bakanga bambanga na bango baloba lisu te so bayiye lisusu baloba so elo te mpo biso nyonso toza te oyo akoyiya lisusu aye kolobaki ononga nasalaki boye akoyoka bakanga minoko na bango tokomo chiter vers la fin émission na biso na sir aujourd'hui temps pe oyoka ba album ebimi aujourd'hui temps oyoka les gens ya Koffi Olomide aujourd'hui temps oyoka pe bal de match ya Bill Adam Ajibim Piana aujourd'hui temps oyoka album Gomme ya Fabregas Maestro ba impression par rapport à l'album wana o tiré ni na kata album wana pour pe biso la dans bal de match ta sepele na son générique eza danger Zulema na papa chéri basalenga plaisir ça a vraiment plaisir baya ba chuda amasa baza moi ebele pe aussi ba venanga ba Rio de Janeiro parce que ba venanga to ya BCBG ba sala vraiment musala bien quand ndenge to mesana ko tala bango quoi voilà les jeunes parfois les jeunes non c'est pelanze momo à libala donc et pas sulanga quoi mais pas sulanga mabe formule 7 il a fallu au CP l'année. Bah, pas mal de chansons, ils ont bien. Ils ont bien. Ouais. Nagom. Nagom. Là, je vais m'adresser à l'artiste. Il faut appeler ça des artistes concernant l'Obakian parce qu'il y a l'hypocrisie. Dans l'Obakian, tout seul, na Michel Bass. Na ibisa qui est. Moi, quand makambo toto solo, il y a listing, il y a nini wana. C'est pas le temps. Hein? Mon très cher artiste. Donc, non artiste. Nangi penana ye biso en face po naza hypocrite parce que biso tout au ligne évolution. Moi ne ratale ka liste wana batu bazate. Fallait ne pese kanda na palais. Aya na teva yemba banzembo na conseil na pese yango wana parce que a komi ko bima ole batu ba valoriser musique na ye bazo valoriser plus makambo azolo ba faut faire attention na ba page
bapage bazwaka makambo oyo lobi ya mabe jamais bakotia affiche no jamais bakopartage musique na yo alors loko oyebi kaki bapartage te wana eza message fort oyo nazopesa ye azwa nde temps ya kosala promotion ya album na ye mpo akota na baje ya buzoba na te mpo ebebisele parcours ya album na ye te na moni kwa na misu donc nakobomba wana motema te parce que nalobaki wana kuzu nga siko na nanga moto averi toyokana na biso te bon ndeti nga moni tochangeaka toza bato mokili mpo namona ve na biso mpe waze kwa achangeaki na ye mais ndeti nga nasambela mpena nzambe toyokana na biso te osalanga bien intérêt na nga eza mpona vivre mieux mais en tant qu'artiste problème te est-ce que moi te que l'eau non ça les a bien na biso en tant qu'artiste pour na olinga ta kweya soka kweyi biso pe guerre ezate vous comprenez soka kweyi moi guerre na biso to salaka et kozala te mais kozala amitié na olinga te mais na opeseka conseil que babilo ko na non abwaksa ngona asala album a bien album les a bien azwa nde temps kaka ya ntango aoleka na tv asolola yango ayemba mpo na moi deya bato babandi osalele baémission bakodistraire ye bato wana eza baélectron libre bango baza na mosala na bango yango wana bakotie na distraction moko oyo ekozala faux ekobomele album ngai naolobele en tant que sentimentaliste te po peut-être bato afandaka na bango baoyebisi kende loba bakoboma carrière na yo ndenge ozoleka no na batv na yo wana lobela banzembo na yo bwakisa na makambo wana o liste moko boye ekomemo nulle part après ezava kobimisa biso liste yango nde yango nde moto ematisi banzembo te banzembo ekomata kaka soki yo moko artiste obandi koyemba banzembo na yo oyo mosusu bato badécouvraki te voilà parce que baélectron libre wana toza contre bango tant bando selo ba émission okoma désorienté baélectron libre ozo comprendre wana ya conseil na opesa ye en tant que artiste ya Congo mpona posa soka évoluer et kosala biso pe bien quoi mais naki nga na changera te naki master nde non mais na ndenge ya artiste à Congo c'est bon quoi parce que asa ata non objectif et loko azosala et aux à la plus mieux quoi voilà mais kino liwa félicitations nae Fabrigas et comme kota moi TikTok on TikTok yango kino liwa ngano pene na qui bien c'est bien ouais mais le don qui bien basta les obetama aujourd'hui sa chance na banani pour nani on master bana pesi batutu ba obeta na pesi les padres la chance est belée pour les 24 na osenga bato nyonso balinga la bonne musique ba patriote nyonso ba congolais bokende stade namonaki ve na biso pe Félix Oise quoi azobeta na osenga pe ba congolais nyonso bakende au max pona lokumu Congo quoi voilà namoni wata pa tche sous stade dans sous voilà donc ba congolais nyonso ba soutenir ba artiste là-bas. Merci pour notre passage nayo. Merci de m'avoir tout baola na biso to kutani le 22 na kati Orléans. Orléans de makambo. Donc ngamo na zalawana le 22 na Orléans. Donc concert on est événement. Donc tous zalawana belé et ça la souka na plaisir. Merci de m'avoir tout baoya Orléans. Oba uta Paris to kutana Orléans, ba découper Orléans boya, ba ndiko banzinga ba province Orléans tout kutana Orléans. Biso to ça les fort tous zalawana na équipe na biso mobimba ya sola vérité. Pour nous appeler Sabino, bah image le ça a plaisir boya na méga concert en Orléans tout retenir ni puis ma dédicace ouais non c'est un bateau les 15 toza na Rennes après les 22 toza na kati ya Orléans donc bateau ba ya vraiment ébélé les 15 déjà showcase na Rennes et puis les 15 et les 22 na kati ya Orléans mais na pesa ba play ba mère ba vieux ya Orléans moi bambote na pesi maître Ndingari bambote belé bienvenue Lomeka bambote ebele Bob El Bonito bambote belé Cardozo Plafond d'Orléans Francis mon VP
Francis Mavimpi. Mavimpi. Nakati Orléans, Bambote na ye donc napesi DJ Bill. Les rassembleurs Bambote na yo, DJ Flanel Bambote na yo, DJ Lax Oben Bambote na yo, Guy Badjo napesi Bambote na yo, Ida Bambote na yo, restaurant Kadi Bambote Belé napesi Fatou restaurant Bambote Belé, Brice Pemi Bambote Belé, nazobosa na te siko napesa Coco Tamba aussi, Bambote aussi Belé, napesi Rigo Bantu Bambote Belé, Alubo Star Bambote Belé, Harris Ensemble les Suprêmes, Audrey Minator napesi Bambote Belé, Patrick Bacha six fois zala Audrey Minator donc de Grenoble à Orléans. Patrick Bacha napesi Bambote, Christian Kadima napesi Bambote Belé, Dadi RBG de la défense toujours napesi Bambote Belé, Alubo Star, Trésor Yaba Yabanzale, Andy Mackenzie napesi aussi Bambote Belé, Vienanga Blanchard Kabanga, Paolo Omonga, Yaya Baleki, Simon Sessadilwa, Vienanga Ben Willy le Gabonais, napesi aussi Bambote Belé, Lomons Merlet Tangigora, napesi Bambote Belé, Chancel Mbemba, les demi-diés, napesi Bambote Belé, félicitations na match, il y a biso RDC, Ndenge Elekaki, et puis napesi Papi Kader, vraiment Bambote Belé, voilà. Merci. Batunanga na zana bango donc na lingi bango trop quoi. Donc Orléans. Musique. Voilà. Des fois, tu écoutes en Orléans, tu écoutes au Lingarabis, tu écoutes en Orléans, tu es à la fête, tu es à la soupe, tu as plaisir, tu es belé, tu es à la soupe, tu es à la musique, il y a pomba, et puis il y a kala, il y a sikana, il y a jouer. Tout ce qu'il y a bino malamu, tout ce qu'il y a malamu. Ce que monsieur Zaki bien réalisé, dit merci à Orsi de la République, pour masser Guinoche International, tu sais bino shooting photo, ils ont déjà nakati ya plateau na biso to na studio ya shooting photo pour na ba artiste ou bana posa bazo ba photo pro shooting photo eza pour na bino bandeko ba singa basala ba mariage anniversaire conférence de presse son na image pib ya restaurant pib ya salon de coiffure bo contacter biso pour na maramoto estali audiovisuel toza wana dispo pour na bino 24h/24 benga biso bozo ba rendez-vous et puis toza wana pour ba photo même pour ba mariage shooting studio eza bien placé pour na bino obenga biso tokutele bino mbala ya nsima. Merci pour opesi biso tana miso bopesi biso matoi na miso. Merci beaucoup. Tokutele bino mbala ya nsima soki nzambe azongi te on est ensemble. Pas solo la vérité.